Bonjour ma belle, j'espère que vous êtes très bien. Donc voilà, on est dans un train et nabina mibongisa na misala ngebungebu kaka ndenge ezalaka et là naokende chez yoyo kosala suki mais malheureusement mokolo na train ezalaki delay donc batrain nyonso to bablokaki yango tovandi na train station mpona presque 2 heures après train ye koya nazalaki vraiment fatiguée et là nazotambola nakomi koto ya yoyo ela naye kokóma na salon ya yoyo donc voilà et oyo yebisi nga ke la rose yaka nasala suki ya mikuse comme boyebi ke tokómi na temps ya printemps donc basuki ya milai topemisa tomibwakama na basuki ya mikuse kwa esalaka kaka bien lokola nga mpe nazalaka vraiment suki ya mikuse c'est mon combat donc j'aime bien vraiment suki ya mikuse donc voilà wana oyo asali nga suki na nga oyo ewumelaki nalinga vraiment col oyo ekangama mbamo na suki te lana oyo c'est no vérité mais suki oyo ewumelaki nga mpo bebe esali nga presque 2 semaines balibelle dame et eloko oyo asalaki na nsima suki na biso atiaki nga oyo ezali ba 27 pieces donc 27 piece nakoloba ngo bongo e liboso wana na koto moko atiaki nga oyo ezali lace comme bozomona e ebimaki vraiment très bien nasepeli na periki na nga nde evandaki e comme bozomona elongi na nga balibelle dame ezalaki vraiment fatigué mais nanga kuna zonga na ye tuna ye pa yoyo te nabi pardon mpe suki na ngai eza sali te nakende kaka mposo mpe nazongi ndako bana mpe baza te bana bakende ya belgique na koko na bango na biso nazongi ndako na osala nini suki na ngai sali te na babima ndenge nini naye kaka kokende che yoyo e nazalaki desi te kende nakendaki atako batrane ewumelaki mpo tokende mais nazalaki desi te parce que suki na ngai ezalaki vraiment wow donc voilà comme bozomona wana oyo azokatanga suki asalaki nga vraiment suki na motema moko comme bozomona lobaki soki ovandaka mosika na belgique paris olingi ke yoyo asala suki ya mikuse ya milai nakobaki contacte yoyo hair boutique okozala desi te apostaka partout ozali yoyo akotiela suki na yo na poste apres natemaki nazalaki na nzala balibelle daba na ntongo naliaki te ela tokomaki vers 16 heures comme ça nabiki pardon naleta chicken and chips nalinga chicken and chips te parce que esalaka nga bagaz na no vérité mais nazolia sikoyo bawings wana wings wana mpe kitoko wapi balibelle dame tala nde naye kobwakama na suki na nga wana suki na nga esili kitoko ngai moko namona makambo yesu asalelanga ngai moko nayebi Ok, les belles dames, là, non, bungama, toke restaurant na Ems, et non, bungama mbango, parce que nous sommes déjà en retard, nous avons dit que nous sommes bino. Make-up nange zanyo, bon, mon nange sote, mais, you know, donc on a notre ezali base nanga, nous tous abdo na congé, webi ke spring et bandi, printemps, to côté vraiment printemps, anniversaire nanga, et on a 21 jours. Anniversaire à la rose, par les belles dames, elle a 21 jours. Et na moni vraiment, na koli, par les belles dames, na oko sabinote. Na tikali na 2 ans pour que na kokisa 40 ans. Pour ça, na peli sa mwinde. Donc, na 2 ans à 40 ans. Pour la kola muka mikolo vraiment, izo kende. Na kanisa ki, ta na kokisa ki 25 ans. Na moni vraiment ki na koli. Mais là, là, pour ça 38 ans, les belles dames, na moni vraiment qui na ki. Anyway, na bike, na cha make-up, na bima monda muluka bana bazate, bana bake Belgique, baki obeta tour na koko na bango. Donc là, nazaka ngana Ems na ndako. Et boyebi keza bank holiday, et wana na pakola o ezali marque, non ça la marque na ngana ça na pakola fa detana marque kala, et non c'est le numéro NW43. Ça fait longtemps que na pakola poudre marque, na utiliser ngo lelo pourquoi pas. Et na keneki chez yoyo asalinga suki. Boko landanga na Instagram, je bomoni suki na Instagram. Donc yo asalinga perruque mikuse, vraiment kitoko ba belle dame, I love it. Boyebi kinga na été comme ça, na préféra na ngai basuki oza suki ya mikuse. Suki ya mikuse za facile pour na biso ba parents. So za muto olinga suki ya milai te no bake. Suki ya mikuse za vraiment facile pe obatela ngo pe ko wumela. Donc voilà. Beta touche yo ça va suki ya mikuse kitoko pe suki comme ozomona, c'est vraiment je bomona ngo air mon corps. Et ça vraiment joli que j'aime.
Donc voilà, on commence à make-up. Et là, tu appelles la matin dans la communauté nabiso congolais. Pour tout le monde qui est garçon, ou tu koufa, ou tu tika biso. Je pense na TikTok, à TikToker, Louison, bobi que vie vie est compliquée, les belles dames. Vie vraiment est compliquée. Liwa les autres qui peuvent sous agiter. Tu vas dire comment on a qui les gens sont d'abord mes condoléances na famille nabiso. On va perdre l'illusion. C'est l'illusion si je me trompe pas. Va perdre l'illusion ça passe. Mais après c'est vraiment mes condoléances na famille wana nzambe après sabino makasi et tout monde qui atiki moi si na zemi. Ils ont vraiment facilité kotika moi si na zemi et moi na robotama akoyeba papa na été. Ils ont vraiment facilité. Ngelo kono koloba seulement na biso ba congolais tant que kosala ba life na biso pona kosala ke mato Congo ça il faut toyeba biloko nini ya koloba ba les belles dames il faut koyeba biloko nini ya koloba comment ko finga mutu donc kozala vraiment wana te ke pona ko forcer mutu pona koloba mabe makasi toza wana pona tozo pesa mutu conseil mutu ayoka mais to critiquer mutu tu na écouleuse te parce que ce qui mutu na kufi ngana yo toza na biso rapide. Et ça n'a sengo na biso te ke to mona mutu moko bozaki na mabe na ye moko boye likolo mabe na ye wana esali ki akufa ngana to sepela te. Mais eloko na sepeli na garçon ngo na suka na to monike ayambaki nzambe. Eloko na sepeli na garçon na mabe na ye asalaki ndenga tambolaki na sa mokili nde moko aponaki nzela ponelaki mais na suka na ye to monike ayambaki nzela ya nzambe donc molimo ne pe manakimia mais na ba garçon na biso obotikali na koloba seulement que ce ko yebi kozaka des fois tant yebi ko sala eloko wana ke famille na o ba yebi te vandisa famille na yo yebisa famille na yo koloba te ke po ba seulement que muto azo yiba un jour e kozala ke ko bima public ko kata ke ce ko zo yiba zaka tout le temps que tout le monde noté. Donc on a yiba un jour ba okanga seulement zandingi mona bande ko bazaka des fois tant on a des fois famille yebite yeba ke un jour famille na e ko yeba seulement ko zala des fois ce ko yemo ton sala makambo wana okoloba ke famille na ko ba yeba ba sala nini ba koloba nga nini ko sala ndenge nini eza te ke non mukolo ki des fois non e ko bima eza te ke mukolo na oya ko miboma oya ko mi ko isa na escalier parce que olingi te ke famille na e ba soko yebi ko saka des fois au vendisi famille na yo au solo na famille na yo so famille bako edo na ba prière bako edo ki otikango so ko biko zaka des fois parce que moko ba bébé c'est quand on zaki mo amuki solo na famille na yo yebi se bon que tala mutu ba bébé sakinga betala ton voyage ka bona ke ndaka boy mutu ba bébé singa mais ko lukate ke tango sala rango ozo enjoy ya ko bombana wana nde mabe ozo sepela no ya ko bombana. Et mon famille comme mon famille comme choqué comme moi na bango mobile ba olale na mwana bango mobile e kozala choc makasi elle yo na soni wana koluka ke miboma wala ndeza mabe comme miboma nde mabe parce que ozo kene na oli felu na loko sala ke d'abord mabe et likolo na mo ke encore li felu to ba marié belé ba garçon belé bazo bala ba jeune fille na biso et belé nga bande ko tia ba doute mais e belé ba sana bango des fois bwana banda bwana pena ba basi na ndako. Si vous avez des fois que bala moi na bisoté. Vous savez bala moi na biso ko za mabe makasi. Pona ko ba ke so ko za des fois maman papa nanga. Yebisa famille na o ke za nanga des fois bo forcer nga te na ke de koto linga moi si pona ko kate. Ma baby no bo sa des ko bi ko za des fois mais ozo kende ko bimana moi na batu mususu ya moi si ozo bala ozo botisa e nikolo na ngoto ba ko publier o ndo mi boma. Pour ko mi boma. Wana choix libre ana poto mtasombela mutela mbate. Mutafutela mutu ndako te madame kolobaki oui na des fois pour famille na ba yeba ozali mais eza te ke bu ko sala ngwa cachette pourtant on sala ngwa cachette mukolo e ko bima public ndeko nanga to koloba po mutu moko te mama moko te na sa mokili o mama moko te na sa mokili o olingaki abota mwana na ye mwana na abo akola mbali kitoko e mwana ke ozala des fois mama moko te na sa mabele o. So on a dit que des fois wana ndinga na mona ke la peut-être ba viola kio peut-être ba bizarre qui n'entend zaki mo amukie mais ce ko tika ngo na koloba ke papa nanga tika poser le comment kitoko atamu ke to ça so ba mama otomi marabino otopousa comme pour mana mokili et ça absolument vraiment pas si ko bota mona na mobile mona kitoko mais diko na ngoza des fois likola ko lata likola ozala na Versace likola ozala so ba Versace pa malonga pe to mona raté ba voiture pa malonga botambola na ngo soute ba congolais comme ko bima des fois pona
nayebi te bokomi kosentir yango ekomi kisi nanga comprendre eza vraiment passé eza suwe moko te mama moko te olingaki mwana na ye mobali azala des fois mais la communauté na biso congolais qui des fois ekomi trop même na bapasteur même na bamibali normal bana normal comme ça ekomi kaka des fois surtout babi ke pays oyo eleki des fois ezali Paris et ezali pe Londres. Donc faut vraiment tokieba na biloko oyo ezosala kitoko te nzambe abatela communauté na biso alongola molimo oyo ya mabe oyo ekoteli ba jeune fille ba jeune garçon na biso et ba jeune fille ebele bakomi na bango ba des fois pe ba mibali ebele bakomi na bango mpe ba des fois mokili yango komi nango ya kokufa ozoyeba te okotrust nani na betela bino lisolo moke lisolo esalami na Londres. Fille moko azalaki na mobali na ye camarade na ye aye kotala ye na ndako camarade na mobali aye kotala ye na ndako e fille wana alobiki lokwa camarade na yo aye kotala yo nga namoni ke natiki nakoki obetela nga tour kosala mwa shopping nasala mwa shopping nga na obeta tour nazoya lokwa oza na camarade na yo natiki bino fille wana mpe ide mabe eza nango tayebi kaka camarade na mobali na nga no aye otala ne biso baotala na bango match ide mabe eza nango tatiki ne mpe bango ya profite na ye akene ye kobeta ne tour na ye mpe lokwa kaka biso basi tolingana ti kosala bashopping après eye kosalaki motema nsima ntango akendaki ayesaki mobali ke kodire me kosalaki adiraki te eye kosalaki azongi ndako avant ke ere ya alobaki akozonga ntango azongi ndako boba ndeko na nga botuna nga nini aye kokuta mobali na ye na camarade na ye bazomibomana lokwa mwasi na mobali na chambre na bango na ndako oyo mwana wana garçon abalaki mwasi na ye donc biloko eza biloko moko vrai eza bamasolo vrai eza te ekuteka bamasolo tozofonde non eza histoire vrai esalami na Londres. Can you imagine que yo tiki camarade otiki mobali na yo na camarade na ye na ndako kino kobeta tour obiki bango basala nango makelele so baza ensemble na ke nango obeta tour nazo mopepe mais tant ozongi comme ça obosanaki eloko bi osala kozongi avant oyo kokuta camarade ya mobali na yo na ndako na yo bazobomana ya kuteke batindeli yo photo bien vidéo mais yo moko moni yango na misu comme ça ndi mobali na yo bapanzi pe eza couple jeune eza ba couple teke mikolo couple mwasi akoza ba 20 quelque mbala akoza ba 30 quelque couple moko ya ba jeune vraiment mwasi ntango abondi bongo bo mwasi agangi le temps que bamatia na bapantalon comme ça déjà mwasi amonaki nga nayebi kuta so eloko abongo eya mpe na nzela na nga te namona yango mpe te mpo nayebi kuta so nazala koma so nayebi te balebele dame motema mosusu nayebi te mwasi wana komona amonaki aye koyiba telefone ya mobali na ye ntango ayibi telefone mobali na ye boye mwasi wana andi kopiblie sikoyo natuna yo oyebi kosala mabe oyebi kotriche mwasi na ndako oyebi kosala mabe ya mwasi na yo ya ndako comment okoki kogarde bavideo na oyo yo ozobima na mwana mobali mozogarde yango na fone na yo ezaki peut-être mwana na okoki kosimba peut-être mwasi na okoki kosimba e ekobima toujours public comment okogarde eloko abongo na telefone na onaninga natuna bogarde yango kobosala nango nini so ezali peut-être ogarde te ya mwasi na okomprendre ke wi otala yo na mwasi me otala sikoyo yo na mobali ogarde mpona osala nango nini fi wana mwasi mobali na sengi ba pardon aza mwasi libala biki okenda bo mobali nanga e kosala ke fi wana aye kozofana mobali na ye po abenga so pe mutu so pasala ni balebele dambutu nanga nini fi na ye komona ba video na fana mobali na ye wana kiel ba video ya minene fi agangi fi ana bika okoko bomba secret même ngana okoko na ko bomba secret bongo te abiki akobomba secret mwasi na bandi kopublie mobali na ye moko bandi kotindela bato nyonso to baza na whatsapp ya mobali na ye aotindela motakala mobali na mobali na mosusu bazalaki na ye aotindela bato nyonso to ende eza bo garçon na mibombi garçon akimi communauté garçon akomi soni sikongo na mitunaka ntango yo oza papa oza mobala mwasi oza mobala moto ozwi bavideo ya bongo otie na telefone na yo e oyebaki bando osala mabe un jour ke okoki kobima pourquoi kosia yango na telefone na yo pourquoi mpa ntongo oyebaki eza ndako no libala okobisa mobali na yo so mpe pede na yo kolobaki no toke na ndako na biso bie toke ozwa te hotel comment kosia eloko ya bongo na ndako na yo ya libala komema malédiction komema botutu
biloko ekomi ebele to naozala na maloba koloba mpo nango parce que ekomi tellement trop ekoma kosala nga somme ekoma kosala nga kobanga ekoma kosala nga makambo ebele na motu balibele dame mwasi apublie mobali na ye moko fo mona siko bavideo oyo mobali wana ebimi mobali wana akangi Facebook ne akangi Instagram ne akangi nyonso mpona esali ye shock bato esali bango shock na soni toloba nini topesa toli nini nzamba ya asokolaka mokili na ye naloba seulement ke bandeko na nga il faut tos prier mpona bana na biso po la mokili ekomi vraiment moto mokili ekomi vraiment nayebi te so bateste nini tokosalisa bana na biso mibali abaki bana na biso abasi babala bamake sure baya vraiment mibali nayebi te et adona mokili ekomi chaud balibele dame il faut seulement koprier mpona mwana na abali mwasi so mpe okomona nini mwana na abali mobali il faut kozala vraiment careful ozala sirke nzambe apamboli na mobali ya mobali mpe il faut toprier mpona bana na biso moko toya bango na ndako ya mibali kozala sirke bana na biso mibali nzambe abomba bango na elimo mosantu abomba bango na bakamarade bakotambola bazala vraiment mibali bakola mibali ata bapropose moko ya mabe moko ya bongo ya nzela na bango te parce que mokili ekomi chaud na okosa bino te toyebe su trust banani donc non basema ke soki ozala mobali no na ndako elongo na koki koloba soki ozala mobali no na ndako et oza jeune fille omona mobali wana linga mingi kofiba mbebo ta 10 fois par jour comment kotelela mobali no wana parce que mobali azala pete ke trop azala trop sexy et on sa fibaka bebo et on sa babi eza trop dangereux pour na mobali so mobali azaka toujours alingi kolata mobali alingi kolata eloko bo alati so comme mobali o alinga ko snapper balobi pe yango peza trop dangereux mobali alinga ko snapper air nyonso kochaka yo za mobali zo snapper zaka oza mobali okosala biloko bongo te balobi mobali azala mobali azala na charisme balobi osisu babiloko tokomona na bana na biso tokolandela soko moni mobali azokanga photo na moninga na ye mobali aza trop serré na moninga na mobali babiki eza trop dangereux mobali akozala jamais serré na moninga na mobali so bazaki bakokanga photo oh moni batutani maboko batutani mukongo batutani makolo babiki eza trop dangereux babi eza très très dangereux ya komona ke mwana mobali akanga photo na mwana mobali batutani makasi bongo eza très dangereux il faut kolandela mwana soki aza biloko bongo et mwana oyo azalaka trop sexy moni bamibali biso bazalaka trop sexy alinga kofiba filme bebo kosala trop c'est so moni mobali na yo atobola plusieurs matoi ola rosa lobaki te bayebisi ngana loba biloko bongo eza trop eza vraiment bien te na bana na biso ya mibali okoza lelo ka litoi moko oche mo vis na moko ya mobali otobola eleka nango me babiki soko moni mobali azana etobeleli matoi 3 4 azuba obana late dembeli comme ça eza dangereux yebaka ke landela mobali na yo so na mobali ya bongo pe to mona ba jeune ebele bazala ba biloko ya bongo landela mama nanga ndekolanga mwasi koyoka soni te ke ono poza mobali nanga na landela mobali na yo aza mobali na yo peut-être na pas na sima na yo mobali na kotika peut-être na sima na yo mwana na kotika biloko ya bongo po biloko ya bo eza vraiment nzambe bomelaki mokili nzambe abomaki mokili pona eloko oyo ya kipede oyo yango nzambe abomelaki mokili nzambe abomelaki mokili mpona biloko oyo ezalaka mwasi na mwasi bazobima yango nzambe abomelaki mokili me biloko ngo yango oyo ezongi tobenga nzambe ya kosokola mokili na ye te balobi ke tozala mayele na bana na biso tozala mayele na mibali na biso tolandela bana na biso tolandela mibali na biso elingi koloba te ke soki okangi mwana na yo bia ndeko na mobali aza na biloko ya bongo elingi koloba te ke fo beta ndeko na yo ti mpo kobeta eza solution te po deja moto deja akoti na biloko ya bongo ngo eloko na koloba ke soki omoni ndeko na yo akoti na biloko ya bongo oyo ezalaki azobima na mibali bia mwasi azobima na mwasi na koloba ke kota priere mpona ndeko na yo kota priere zwa ye mema ye na eglize ezala mpe eglize ya solo ezala l'église à solo mais même église kota prière pour na ndeko na yo aider ndeko na prière pour ko beta et na ndeko te to moni sango o babi ke ndeko na biso akufi ke ba beta ki ba ndeko na ye mais bazwa ki bazu solution te parce que ndeko na biso soit disant a continuer ki na bloc na parce que ki plaisir na ye mais pourtant so moment ki na prière remet ça vraiment ki est stopper that's the only thing ko stopper bloc bon ka prière ya solo ya prière à lokuta te pour mikolo to ba prière ba lokuta belé mais même vraiment la prière il y a solo prière te pour bon non que non comment qu'on prier non
eza vraiment prière ya yo na nzambe nzambe oyokama ko changer mutabongo ke anya tika tiki mais babi ki maladi wana so kumana basi to mibali maladi wana zaka pasi pona yo ya kotika namoni ki misu nanga boye sebo ba lebel dona na poso sala pa makambo bele te pona na reta et ki biloko bonza kimi pona ba musicien ma musicien bazaki nango mona musicien ba sala bloka bongo mais ce que on a comprendre comment bloka ngo ko est-ce qu'on a biso bana na biso pe bloka bonza kimi ngomona ke mobala bimana moko peut-être asala na avec ça peut-être asala na Louis Vuitton peut-être asa mukonzi na banque mais ce que ba garçon comment sala ngo ka bango na bango bata pauvre est-ce que non et ça na mutu passe non on a comprendre pourquoi bo sala ngo et comme plaisir à ndenge nini nene ngo sala comme à mon genre comme plaisir so ça plaisir ce que to ko filmer ngo to bi na public pourquoi que la ngo sol pourquoi bo ngabo bi boma ezala ka nini démon matata toko c'est la carte des maman kambu bien biso moko bato ça on a plaisir na biso moko bato quand on va les belles dames to prier seulement that's the only thing I can say pour à part prière non on va te sonner le banine oh non na éviter sonner le banine à part prière to prier kaka na jamais capable les belles na jamais capable comment stresser là ba mona na ko utiliser pour la caméra pour ba mona na ki ba maman ba tala vidéo na bana mais loko na lo ba seulement que to prier pour na bana na biso peut-être génération oh ba ya na ba 30 ans 20 ans 28 peut-être ba baby mais oh ba na mi ki to prier ba ba baby te nzamba batela bango to prier pour na bana na biso prier pour na mobala mona na ozo yo ko bala mona na yo za na outi ko balo bali jeune garçon biloko na lobi fongolela ngo misu na bane o 2026 o bobat bazale sou miso kangate non fongola miso pona mbali na yo fongola miso tala kay miso ko fongwama mobali pe fongola miso pona mosi na yo mais mingi nde to bila pona mibali po mibali e komi bana poto e komi trop babi mboka oza nango plus eza France na Londres to fongola miso e qu'il est comme le vie ça vraiment ma tata dans ce qui n'a venu parce que dans les vraiment dans un compte de bonne conversation comme ça et comme on a que dans le moment quand il belle na mi bali be basna basi pour dans bana dans la vraiment na pour na ngate son solo lango et troublanga mutu et na moni ke bloko o contribution trop dans communauté comme dans lobby et loko oyo non ko le basement na final ça c'est même que to prier pour na bana na biso et to solo la na bana na biso comme on a des fois et ça côté quelqu'un muta simbi kisi on mso sala même pas pour na kisi même pas pour na mbongo de comme comment le recommande normal la communauté parce que to solo na bana bisoté donc le no basema que ce cause parents sala tout que okola na bana na yo biloko bongo et sala mapena bana oza peut-être nzambe ba parents ne ba kufaki akoli na famille ti ba cousin cousine biloko sala peke au sali ke mona voyage ke nzela poto simbite mona na ke okende nzela ya mai kuna na bangola mona mingi ba baby kuna ake banzela ya ba Turquie ya ba baby si parce que vie ça passe peut-être comme quelqu'un ka belembo il faut toucher et tout et on te baby ça bana na biso ngana lo basema ke vie eza partout mutu msusu vie na ye eza ka te ke faut voyager mutu msusu na occasion ça la mbongo na ko bongo na Congo okomi pe bientôt mona ba youtubeurs na biso ya ba tiktoker na biso na Congo ba congolais baza vraiment kitoko bazo sa ba vie na bango baza à l'aise comparé même na ba tiktoker ya poto de baza vraiment bazo mona ba bazo vivre na ba mbongo na bango bazo zwa donc ngana ba sema ke so na business no na Congo wana mbongo no mona Congo moni ke nzela peut-être zo ngo ke neza nzela na ote ko bebisela o vie ngana ba sema ke ça la business no na Congo parce que bloko o e ba des fois o zo bebisela biso bana so za ke mona voyager asa musika ya famille mbongo ezate akosa na n'importe quoi pour que à vivre pour azo mo ndamba mbongo et eloko no lo ba sema ya suka
eza ke tosolola na bana na biso même ya basi parce que babi ke eloko oyo badefo eza na basi ekomi na basi tellement ebele ekomi mpe tellement na mibali nga nasenga nzambe merci eya na nzela na nga te nde ya na nzela na nga mpe te nalobaki mpe na nzela bana na nga te non je vois pas que nzambe aprotéger bana na nga nzambe abumba bango bacamarade baotambola na bango baklasse bazokende il faut toujours kolakisa mona ke pipi na yo moto moko te fois simbango à part yo moko ou bien à part maman ne fois checker yango pour maman za maman osalo mabe te maman fois checker yo mais to mona ki même ba papa comment ko sala mabe même ba ndeko comment ko sala mabe mona ki mona be ba kinini oh tant cousin na nga yaki cousin na nga simba kinga na bete no li solo moko bo vite fait o sala mela pebiso de sala mela muto na yebi eza ke nizalaka bacamarade baya kolala na bandako na biso ok mona keke mami naza na camarade na nga azoya kosala sleepover donc azoya kolala na ndako na nga na weekend mama nzimi abiki camarade wana azalaka bien problème eza te mais thank god merci seigneur ezaki ke parce que mama naza moto mpe apriaka donc ata soki oza moto opriaka nzambe otika mabe ya na nzela na yo te nzela bana na yo te parce que ozoboma bona makila nzambe donc lokwa mama na bandaki koprie et aussi que camarade wana ntango aye mpe na ndako ya bafille oyo abaki ke fale ya kolala mwana bazalaki bana mikie toko bazalaki peut-être ba 13 ans bana mikie ba jeune fille on esala misiko na basi mpona bake biloko bosalama mpe na basi donc ntango aye basakani esisi kosaka mama mpa azokipe tabi kazaka bacamarade ere kolala bake boye mwana ayaki kolala mpa mwana mosusu akomi kosimba mwana wana akomi kosimba mwana na lokwa na nzoto kwa lo aseduire akomi kosimba mwana na bike why you doing this osala bopoa nini oh non mekango te eza baby non bloka bu nasala yango te non stop yango eza bloka bu eza bien te poa nini parce que mama wana abandeki kosambela mpe na mwana na ye omoni yango ezalaka be to tosambelaka biso moko te ntango tokendaka eglise tokendaka biso moko te topriaka na bana na biso ntango ozoprie même soki kokenda eglise te ozoprie na ndako benga bana na yo sambela na bango ata so baza emo na bafone emo balembi mais omonake ndambo ekota prière that's the thing about prière attention za focus te omona ke mukie wana ezokota pe kovanda na kati na yo mpona baki mwana ayebaki oyo mama na doba na biso e o camarade nanga osala nga na ndako na biso moko aye ko sleep over aye kolala pa nanga mais ngi abebisanga et mwana na bike non stop kosala ngo te parce que biso tosala biloko o teza bien te abeza mabe nzambe alinga aboye te et eloko esovaki mwana biso ezaki parce que ayaki koloba na mama na ye ayaki kosolola na mama na ye parce que mama na ye asololaka na ye parce que mama na ye mpe apriaka na ye alakisaka ye ke moni oyo eza mabe oyo eza mabe mais okoki sema koimagine ke soki ke mama na bandeki kosolola na mwana na ye te eloko ningaki esalama mama na pasaki peut-être mama baambianceur apriaka te aboma bana ye na prière te mwana nanga akakota na sentiment buzoba ya camarade nanga ayaki kolala mpa na bango mais esalaki nzambe apermettre yango te mpo abiki non mama na ye apriaka mpe mama na alakisa bango nzela ya prière eye kosala mpe ke saint esprit azalaki mokolo wana mwana na efungoli mayele abiki non koloko bokosala yango te donc mpona olobaki même ata bana na biso bisika tooke kolalisaka bango il faut kosolola na bana na bisika bazokende obike non ndozokende boye moto asimba o te moto asalo a te omoni place oyo eza place na privé yo moko fo simba ngo pete omona na wuti place oyo okende kolala ntango azozonga vandisa mona na solola na yo ozote kozotuna bakeso lokaza tribunal non otuna yango avec gentillesse bozosolola bondeni elekaki basimbaki yo nde oso nani asokolaki yo nani asalaki yo boye mwana soki aza na ye ouvert mwana koloba mpona obake eza important bamama eloko na ça c'est ma conclusion mpo naza bandeko ya mibali na bandeko ya basi na bana na mwana mobali na mwana mwasi donc biloko bononinga te na nzela po esalaka trouble moto mosusu alobaki ono botika moto motala na choix na ye peut-être oza na parent te so oza parent oboti mwana na yo olinga te ke mwana na yo aza na nzela wana ke ya deux fois olinga te ke mwana na yo abanda obima na mwana mwasi jamais olinga ngo te donc mpona biso bamama mpe mpona biso baparent osupporte eloko wana na bana biso te donc eloko eza c'est important ke toprier mpona bana na biso e prier mpona mobali na yo prier mpona bana oyo mobali na bana na yo bakobala donc ozoprier mpo oyebi te nzela ni bana bakotambola na futur nzambe okela biso mawa nzambe mpona biso biloko oyo elongwa donc voilà anyway nasisi makeup nanga oyo fali na ngumba ngo comme ça balibé d'un fait ça le quoi de o c'est mais non katango non que katango non comme ça c'est même coursé non que quand parce non que sauter les mi déjà non que katango comme ça c'est même coursé donc voilà et comme c'est en tout cas c'est mon mi balé bon mon make-up non combien bon mon make-up non comment balibé déjà fatigué comme dans le lobby OK donc voilà ce qui nanga mutasali yango ezali yo hair boutique
Yoyo Hair Boutique mutu asalinga suki nanga comme ça vraiment nice. Boyebi ke tokoti na mois ya birthday nanga na bina nginga ta ndambo esalaka bien na bete mo tour kokolo opende makambo te bale belle dame na dégager non awa après nazongela bino to nazolata ok nazongela bino à tout à l'heure. Donc voilà, on a dit accessoire j'aime bien. Il y a Julia. Oui, déjà Julia, non? Ah non, bon, les mbangate. Donc Julia Mikolo, puis c'est un accessoire à Kitoko. Donc voilà. Là, on a Gold. Je pense que Gold est comme ça plus mieux. On a Gold, nanga. Et là, à ça, il y a un logo la modèle Yanni à Cartier. J'aime bien. C'est souvent mon bien. Anyway, on a dit c'est ma dé. Bag nanga et nachi oyo et non baksa bracelet nanga oyo et c'est bon. Donc voilà, c'est bon. Et na sac nanga ici bébé nanga sika non na longolae chassé dans le longolae chassé wa CT ba libé dame parce que si na longolae chassé wa CT on moche avant comme ça aza ana salité ozwa I don't know so dans longolae tona ba I love the bag. Very, very nice. Donc, voilà. C'est comme ça. Il y a Pembe. J'aime bien. Non, il y en a, c'est Kamiki. Et j'aime vraiment. Donc, voilà. Bah, anyway. Là, on a parfum. On a une chia. Pour le parfum, on a bisu. Il y a Louis Vuitton. Il y a Imagination. Il y a on est au sale et la lelo. Parfum. Oh, les belles dames. Ce que tu as bien, ça va stopper. Madame. The good thing about parfum Louis Vuitton is like même bassi même ibali is abi ba parfum ibali mais même bassi basale là on est imagination is a man bah I love it. Oh, j'aime bien et on est au pompé. J'aime bien. Non quand on est là-bas parce que là-bas on a un hôtel qui là-bas ya pembe comme au moni. Pas le bête de mes coquilles. Comme ça. Non, que sur le cas, il y a mbongo, sur la mbongo, non, bisika sur la mbongo. Après, on a na oezali Gucci nanga. Oh my god, non, que sur la net son abaksa Gucci, ton atika comme ça, non, mais yo que sur la mbongo, bah les belles dames. Oh my goodness. Et nous, non, baksa Gucci Bloom, pour vous money pink, au plus à préféré nanga, mais oh, na Imagination. Imagination, c'est cher, donc voilà, là, c'est affordable, mais oh my god, bedam pa bubisa na temps non non so imagination obuza no bubisa na temps. OK. Là non baksa oh non tu as deux parfums. Oh my goodness. They smell solo solo amongo bali bedam bisika la solo la miso so yopesa nga bizu olingoti kanga te solo ya mbongo I love it. Robe nanga boye bien ou non boye robe nanga za robe ya bela borne elo na teni comme on nini comme on est là chez nanga va na fina on. Donc robe nanga boye bien ou non ba les belles dames ils allaient robe ya bella bornette donc non tu as lié na mon assez robe moko vraiment simple donc oh I love it et ceux qui n'ont pas suki ya yo donc on a bête le tout je pense que nous qui bino donc comment restaurant vite fait le vendredi et ça bank holiday et aime sa salité ba na pe bazate comme na lobaki donc na bi pourquoi pas te mettre tout pour te vendre landa ko sa nini hein te vendre landa ko sa moi tour moi photo moi ko solo là et ça la ka bi baksa ka bolingo on sait jamais OK donc voilà I love it. I love my bag. I love it. Na bête sur zone couleur à pembe, bien zone couleur à noir, ba le bête mais tellement que na ba ça qui belé na ya noir, na ba ki non na zone semaine à pembe et na kati nango c'est comme ça, et ça qu'on a singa nango, ça vient comme ça. Maintenant là on a singaté, na kati nango c'est comme ça comme besoin mona. Et ça c'est pas tout noir na kati nango comme ça. Et na mima oza parfait na oyo. Il y a stick au besoin mona. Donc, nous n'avons pas le parfait comme ça. Nous avons pas ça parfait. Non, mais ma c'est moi, on sait jamais. Nous avons parfait dans la Gucci, il y a stick oyo. Et ça c'est ma Saki. Et nous ma lip gloss dans la au besoin mona 1 pound que j'aime. Nous avons mingi. Et nous ma lip gloss dans la au besoin mona nude comme ça. Pour nous mélanger, on a mélangé on ça tout. Et nous avons créé dans la NYX. Il y a
ya chocolat, donc ya marron. Et nomema mpe oyo ezali poudre na ngai ya nini oyo ya marque. Donc voilà, et naza mpe na telefone, naotia telefone na ngai na kati, et nakotia eloko ya suka ezali carte. Donc naotia carte, donc naa na purse na ngai isi, mais nayebi so purse na ngai ekokota mpo ekosala trop. Purse na ngai ekokota, ye ekoti, mais eza sikoyo mie ke nakanga yango namema yango comme ça. So natie singa nango namemi yango neti na shoulder na mapeka, mais so namemi ngumba yango engumbama te parce que purse na ngai eza bacarte ebele. Donc eloko naosala naobimisa kaka carte na purse. eloko naosala naobimisa kaka carte na purse et natie carte mpo ezala naki pepele, ok. Donc voilà, natie kaka carte na ngai comme omona nakotisi carte na ngai et boye ozala nga facile mpona kongumba yango comme ça, mpo nga aza so memamo na maboko comme ça. Et esali vraiment is light though, eza te ke evimbi, mais I love it. Et nalongola sema bachasse oyo, nalongola ngo sema mpo bato totala nga sikoyo ke koma otiki bachasse na saki na balebedem, tolongola ngo sema mpo boya bate ko non pourquoi totiki bachasse, tolongola selma. Oh my god. Hey, fuma nde ngengi bale belle dame, ngengi. Tala nde fendi ya ngengi, fendi ya ngengi. Yeah, I love it. So mabe nango eza ke tongo déposant comme ça, bakombo nango ebanda kobeba, mais anyway na choix te, non fona longola sema chasse, pona ko même ça qui est avec ba chasse nango na. Namona nango mingi na Afrique, mais ça qui nanga c'est comme ça, I love it. Na ça ka pimba mukete, oh this one became my favorite. Donc voilà, bloc on a mimi. Pona sikoto sisi na bino awa, j'espère que look nanga oyo sepeli si bino. Yeah, I love my look. Ce que ça la ka kitoko, ba ce soir, nga linga na ba ce soir simple ba libeda, ba mon ce soir nanga vraiment simple comme bomoni. Nga bo mato simple, nga nanga ba ce soir simple. So so nga ba ce soir simple, well done. Nga te ko mto non, comme ça pona nga c'est bon. I like it. Non lo ba mingi te ba libeda, mto kutana sko na restaurant. OK, bisous. OK, les gars. On est dans un restaurant, tout le monde a tout le monde a les alliés. Ok, les belles dames, outfit comme la vie c'est comme ça. Donc, robe nana ya Bella Barnett, ça qui nana ya Fendi, et chaussures nana le papa nana la lati, et ça le papa ya à sauce. Et ceux qui n'ont pas, ils allaient ceux qui a yo hair boutique. Donc voilà, vous voyez le client comment. C'est bon. C'est joli. La tournée. Ça va, même des dettes. Ah non, les belles dettes, ça, un régime, mon qui est régime. Donc, il était pour mon âme avec anniversaire et au bon moment de l'anniversaire, on a Voilà ma belle, voilà tu comme un restaurant comme au Moni et restaurant aux Zaka vraiment qui que j'aime bien. Donc Zaki Bank Holiday, bah tout vraiment Zaki un restaurant au Belé et c'était vraiment vibe kitoko. Donc voilà, comme l'ami qui c'est mangana Ems et l'ami qui pourquoi pas na profiter que ça la photo, la salle sous qui n'a na ça la photo na et ça la kabe pour na tondi sa Instagram na TikTok. Comme ça on na Instagram na TikTok et ça la bien makasi. Donc voilà, on a la boîte comme une robe na oya bela ba on était selenga vraiment kitoko bali belle dame. Na ko sa bino te robe oyo bois kakinga na suki o dans un restaurant na so na télé tout bataka ba otala. Ata so yakina mobile na ata so yakina mwasi na tonga kana télé mi ma belle okotala. Donc voilà, on a nga mboka on va fier na nga na boaka mibali na nga zo kumisaka ngai wana donc voilà. Après la technique so ko vona to spend time together, to vona boso na bona bar, après to yeko kende sko place à coller. Zaki vraiment weekend moko relax, weekend moko you know, to bete so vraiment solo ba projet na biso et tout. To donc somo bolingo na biso comme to zaki no ba amitié, tant aime ça so ki na âge à 24 ans et tout, to bete vraiment solo. Bana, et oui que ça la bien. Et ça la kitoko mon bana ba ki
bakoko bino sikoyo botikali borelaxe esalaki nga vraiment bien e na osenga mama bebe merci beaucoup mama bebe na temps oyo ozwaki bakoko na yo esalaki nga vraiment kitoko nzambe abomba yo mama bebe I love you. Donc voilà wana nga na restaurant eke ezongi matalana kaka eke ezongi mabele wana tolia biloko babwakili biso ko mapata ekiti na biloko na biso yo nani oboya anyway bozala bien nzambe abomba biso nzambe azala na biso kobosala te mabele kozala abonné koaime kopartage kosala nga bien makasi bizu bizu bye.